lelo akomo loba na yoka ikalobi ke ye akomanda a gouverner Charlie pakatika la gouverner mutute atika la gouverner mutute pakalingomba mpaka ta sabe mutu mpaka ya Shaka Zulu soki na loba no ya lokuta zwa ba micro loba ngana zwa yo olata nzambala ya ba musulman n'habite jour Ramadan mais il y a quand même pas musulman si on est calé papa makasi et le maître a kamwangai mais otikoti ka po retourna batutite atuna mokonzi ya batutu po afaso na batutu asolana Charlie Pakalingomba za mwana mwa bandal et aza mwa ine adam mukolo na biso aza ya yande tolobana na Congo mais na mambo héritier ils attendent sur mambo héritier ndenge azoka biso apesa so bapawa comprendre ndenge alinaki a transformer comme ça nyama moto vous comprendre et tellement nyama rotika la nyama il voilà la réalité ya nyama ngana za mokonzi ya batu nyonso premier ministre général de mokonzi badadi mola mokonzi wa Shaka mola mokonzi ya quand on parle de la team on parle de la personne d'héritier que le bakabadadi mola kasi bato regarde héritier Watanabe c'est le sommet de Nazoloba et puis il y a l'orchestre la team quand tu dis que ça mokonzi bango donc ça mokonzi badadi mola ba Charlie Pakalingomba ba oh ne so wana otoyeba kombote ba tout héritier c'est un téti de naissance ata maman bango ata bayana moko venanga pongo pour dire yani balela baroye biso ke héritier azamu tout makasi ya robota maya palin ya comme c'est héritier mutu makasi ndeni kimbe pesima wa biyo foza mutu na tembe aussi la jamais biso bunda ba guerre mususu be dirigé par héritier ka héritier za na poto a diriger ka na téléphone OK pour ça les guerre ngeza réussi ou gagner un peu par Charlie Pakalingomba yate azala pété amonana pété donc yekuta yokate Se détendre avec un pacte d'idéologie yangoyo chez Chunganganda Taba cadre kitoko pona kolia pe komela avec un pacte toujours oyo abongi selibino ba spécialité ya kitoko weba ko banda mokolo ya mardi jeudi chez Chunganganda Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h awa spécialité ezalinde tabande tabae olien taba moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Chunganganda Taba awa musale sala markitoko tunanga nini chaque week-end babengi yango weekend live c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakisela kaye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche
dimanche, Sombele Souka Bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo. Bakisela Kaya Lisusu, la voix qui cloche. Yende akarisaka ba chant pe azako sepelisa batu na banzembo ya kitoko na ndenge ya defote. Boyoki, Bomoni, Bondimi. Adresse Zaka Kassé Moko. Na 45 rue, na commune à Paris, na Romainville, 93 230. Topé Obengi na numéro Oyo. Plus 33 63 54 75 181. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, chers amis du site Fimbuna Fimbu, je vous salue de partout où vous êtes. Vous êtes à Kinshasa, bonjour Didi Kino, Animosombi Monene Mabanga Etalo, en Afrique du Sud, Joey Fesso, Nchalelo, l'homme selon le cœur de King Solova. Vous êtes en Chine, et Papa Madi Kouete, salut, vous êtes ou encore vous êtes au Japon et pas Cédric Bobouya. Bonjour le Japon, na Chine ya rahion, na Japon na yebto sa nombo te nini. Et si vous êtes en Australie, pas famille Mafakadi, pas Dik Mafakadi Stumi, yangane silagate, je vous salue. Vous êtes en Angola et pas ingénieur Nzoko. C'est Jabin Vindo qui Angola, vous êtes en Angola et pas ba Gaucho. David Lutete, bonjour. Et c'est Jabin Vindo, hein, le Gabonais, Ben Willy le Gabonais, le seul fantôme qui sourit. Il vient fraîchement du Gabon. Il est déjà ici avec nous. Je te salue où tu es. Bonjour Ben Willy le Gabonais. Xavier Lopez, numéro 10 à Luanda, Mbotenayo. Je suis ici dans ce beau cadre qui m'accueille, dans un disque et tout. Je suis chez les Manzombi, drapeau blanc, mon grand frère que je salue, que j'aime beaucoup. Chers amis, aujourd'hui, je reçois pour vous. L'actualité nous oblige. Orchestre va buzz. Babi Ezaïa buzz à Kalamé. Les lots basent en actualité. L'actualité, maintenant, c'est Héritier Watanabe. Eh bien, chers amis, la fois passée, j'étais avec Francis Dibaya. Avec lui, nous avons parlé de départ aux Ezalaki d'orchestre Nabango. Francis a bien précisé que ce n'était pas des départs. Ezalaki a quelques personnes qui orchestre Panzani Tende Batozoloba. Nous avons la page sur la polémique. On parle d'Héritier Watanabe. Il y a Dadi Mola qui était parti, mais il est rentré. Dans la page, vous traité de traîtres. Il y a des musiciens qui sont actuellement rentrés. Et aujourd'hui, pour vous, je reçois Guigui Arabiola. Lui, c'est l'ami, je ne sais pas si je dois l'appeler l'ami intime d'Héritier Watanabe, l'ex-ami intime d'Héritier Watanabe, celui qui était avant la team Ezala, tant la team Ebandia Zalaki. On doit parler l'histoire, ça nous apprend le passé pour venir au présent et rejoindre le futur. Voilà, si je n'ai pas oublié la définition, si j'ai oublié la définition, excusez-moi. Je reçois mon invité. Est-ce que vous allez bien? Je te salue. La famille Fimbu Malika, Laura Chou, de John Maniki. Bonjour à toi. Je reçois déjà mon invité. Tu peux entrer, papa. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Comment tu vas? Micro na biso ngwana. On peut déjà s'asseoir né de Chris Nimi. Ah, mokilengo makambo Arabiola, comment ça va? Ouais, très bien, Lisa Lakou. Qui mieza? Pépélé danger. Je suis très heureuse de t'avoir na plateau nangai. Un peu de cola. To sole belele lo. Si, nazana out. Marché. Higi sa biso en un mot. Qui est Arabiola? Arabiola, c'est garçon quinois et puis ouais il m'a bien quoi. Ouais, ça la témoin et puis voilà. Moi va témoin mon oculaire quoi. Témoin oculaire na la team. Si. Témoin oculaire, il y a la team Wata. Dans la team, il y a héritier. Ah, vous êtes témoin oculaire, il y a vie professionnelle, il y a héritier Watanabe. Merci bien. Ah, c'est quoi vous êtes témoin oculaire, il y a vie héritier Watanabe. Que fais-tu ici en Angola? Ouais, si Bisso bougera déjà trop depuis déjà tu bougeras trop. Donc ils ont raté Angola quoi. Tu bouges un peu trop déjà Afrique. Ils m'ont mettre et que Arabiola bougera déjà. Mais vous avez la musique exacte que vous avez la distance. Tout ça quand on a un thème, tout ça quand on a famille. Oui. Tu vois? Dans le cadre de bouger kaka yango ye na Angola nano opemi ndambo. Si. Ah, ils en ont bongo. Dis-moi un peu Arabiola, la rencontre entre toi et Héritier Watanabe, comment ça s'est passé? Nani a présenté qui au pas héritier pour Yebanana ye?
nga moto apresente ngo héritier te nga eloko nakuta na héritier eza nchiki botanga na héritier classe moko si totanga tokenda nchiki nzela moko tokenda la science tokenda baatene botanga nde na la science na atene de la Gombe si wana héritier nanu kutu musicien te musicien héritier te otanga na la science na batene aza déjà musicien kotanga héritier na la science eza recommandation ya monsieur Jean Bedel Piana qui est JB Piana. JB Piana moda recommanda héritier atana ben à la science. Kotanga héritier ou pour abanotanga oui. Parce que à l'époque ezalaki omoni mwana muki o aza déjà nasé ya ba 16 ans mineur quoi donc akoki ko beta musique te pour éloquer la leader ba problème. Oui. Tu vois malgré azalaki bon chanteur andoyemba bien pas vraiment bon chanteur mais ataki mwana andoyemba bien ou abandaki ko sepesa leader. Donc il faut akende nchiki. Oui. À ce moment-là, à l'époque où on a essayé azon nchiki comme Delix Kasson, azalaki ba membre influent donc azalaki ba fanatique mon bazalaki ya BCBG présent ya BCBG. Donc ils ont recommandation à JB. Delix Kasson ba Delix Kasson bengani ngala la paix à son âme. Oui. Donc voilà. Ah, donc on doit dire que c'est vrai qu'héritier Watanabe a ou pas JB. Si, au bout d'un moment, héritier Yemba Pipiou, héritier Beta va concert na JB, héritier Beta va Francis Fer, je sais pas, François qui m'a une journée culturelle. Oui, bah journée culturelle, et Bobo Sembo. Si, avec tout le monde, Alain Pela, tout le monde, équipe wana mobimba. Héritier pendant ça, Frigeona, Oyemba, Piatel Pena Podium. Comment était-il à l'école? Ouais, héritier à l'école était très intelligent. Hein. On a un truc qui est gauche droite. La musique. Biso tout aux acquis. Pas une mission là, on m'a éliminé. Non, mais héritier azala qui intelligent. Parce que biso tout au ça biso bah toi non traîner na boussonnerie mais héritier soit vous traîner na mais soit zongitique au monde qui a aidé à celle au moins interro, à celle au moins examen. Ah bon? Azay makasi na corne. Presque tout, hein, maths, français, et puis voilà. Dis-moi un peu. Tango eba nene héritier Watanabe. Tango bokomi kozala na yokuta héritier Watanabe na banani. Nakuta héritier na Peggy Dibinga, que j'ai salé à passage à Paris. Peggy Dibinga, le nom n'est pas vraiment connu. Il est connu parce que c'est un frère cousin d'héritier. Et ando tambola ndenaye ando tambola kaka na Peggy parce qu'à l'époque on a vu ça déjà tu vois moi on a 4 mois boy tu vois c'est mon ami tout ça ira bien tout kutana boy poto kutana pe na ba guerre déjà na époque quand on a na ba guerre on a déjà ba wingi uti ba mikili kutana Peggy bon ba azala Chico Saint-Esprit te non ba Chico Saint-Esprit ba na famille wingi musique. Ah, bango ba yeja na wenge. La famille wenge musique maison mère. Donc wana yo tango kuta na yo wana sana BCBG azotambola kana cousin na yo wana. Atambola na Peggy, atambola na souvent, atambola na Giro Kavum que je suis allé à passant. Kitambo wana siko Kitambo. Ah wana botambola ka bino bana Kitambo? Non, nga za mona Kitambo te, nga na mona Kinshasa. Ya commune à Kin. Na za mona ya Kinshasa. Kinshasa c'est-à-dire koza na commune te. Na Gombe, na kana Bandal, na zala kana Likampa, nazana Kitambo, nazana Ngalima. Bon, ma campagne est Ngalima. Après, à Kitambo, tu vois. Oui. Et on se demande une chose, dis-moi, Rabiola, pourquoi Bino, vrai ami héritier Watanabe, vous n'êtes plus avec lui? Parce que yo tango ye lobi kutie kaka na cousin na ye wana otangi kombo Peggy Dibinga boze supermine héritier Watanabe te sutangi neti yo za supermine héritier Watanabe te Amine Milatre za supermine héritier Watanabe te Junior Kilabax que je salue en passant a s'appelle supermine héritier Watanabe te bino ba vrai na ye bino banda na ye boyebi Charlie Pakalingomba aujourd'hui qui est parti. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tiki na mabongo ka ba camarade na français? Oh, ba camarade français. Yo posa camarade na français boyebe. Si en fait au moni to abandona ba camarade français bana kala. Te au moni na zonga no mom ki au moni so lobi que ba vrai na bazate donc ba vrai na bazali. Toi tu n'es plus avec lui.
Il y a Peggy Dibinga qui est vivant. Il n'est plus avec Héritier, il vit en Europe. Au téléphone. Il vit en Europe parce que la réalité, le monde est vivre en réalité. Oui. Peggy avant à Paris. Le monde, je suis à qui peut-être que je suis là. Trésor ndombe pe baza. Non, mais bino fait boza la ceinture, ne peut meni yande kona bino. Si ko omoni oezo botiki ye na bino so boke musika, botiki bo tale na musika. Pourquoi? Botiki était. Junior qui la Bax n'est plus avec lui. On égare en côté. Non, je veux pour te montrer que bino bazosarana ebo kité. Est-ce que eza ya ebo kité pour na comportement ni ma be héritier za ngo bino so demanda na ebo lâcher. Net na parna nga boy. Get yo longwa kuna pona nini. Na longwa te. Bon otika okabana héritier otana be pona nini. Uso dalo babie babengana yo na la team pona nini. Na ninga koma wana. Omoni batu ya mokili balobaka makambo na ndenge na bango. Ouais. Ngai nazoka mo problème mo boy. Nazaka moi recresté na moi prison. Donc nazaki na prison. Héritier tanga sala mamne wana nga nazaki na prison. Mais tozalaka déjà toyebi ke makambo koyi. Et tant on a bimi na kutu déjà frère nanga ici installé à sali mamne nyoso. A tcheba tout faut basala. Donc on doit respecter. On doit respecter ce qu'on a ba valeur biso kola na collège. Biso kola na collège Gogan. O biso tunde toza boye netinga boye na uta na palais moko boye. Nazaka na mamandako. Ce qui na commis pena qui giga rabio là-haut tozala ignorante c'est héritier. Oui. Donc héritier a formé pena côté ici injecté a piqué mamutu o na téléma o nganaza. Donc il faut pas être ignorant. Oui. Donc et après à téléma héritier puis il te chasse de son empêche. Non, héritier chasse ngate. C'est ngamoko na ba esprit nanga o ba pikelanga. On se révolter. Na se révolta, te na se révolta na bandolo bandi batu balo. OK, bon to bon sakasi. Après yo moko OK. Et na tiki. Donc na bi bon en fait ngana za na musala te. Ya usa na la team. Donc faut total la team musika. On reste de cœur avec héritier. Mais total la team na musika. Écoute-moi, Guigui Arabella. Ouais. Tu étais en prison. Ou en héritier à la maison mère. Avant la maison mère. Si, ouais, déjà, tu sors de la prison, au côté déjà bima maison mère. Ouais, jour na bima prison. Alors moi maison mère. Na mbongo pour ngana za la libérer. Na bima héritier au Québec ta première concerné na matadi. Donc ezaki ke bazo zilanga baya nanga. Po ya tinda ka mbongo boye na mutu. OK. Amoni mutu wana. Donc banda ko zilanga. Baya na yo bango ba ke des concerts. OK. Matadi na esa esco donc non, parce qu'il est vraiment fatigué. Donc, voilà. Arabia, tu sors de la prison et puis, brusquement, tu vois que la position s'est occupée et tu n'as pas de place. Ouais. Je vais te donner un exemple pour te dire que King's Love a été en prison. Déplique Azalaki. King's Love est sorti de la prison. Donc la bima qui peut dépliquer à Benga à Bimi prison. Après il y a toujours de la place pour les gens. Il y a toujours regarde. Quand tu as quelqu'un ils ont la place moro boyo tu vois. Naza na samba qui me parle. Ils ont la place moro sur na yewa la place moro fatira liza zala wana. Oyo ozo premier ministre généralement le roi Likulia. Hein? Yozo Likulia au China porte. Non. Mais le roi Yoza Moutunayo a encore tu la porte place. C'est la façon de te dire que tu n'étais pas présent. Reste à la maison, on va chercher. Et depuis, on a commencé à chercher. Depuis, la team est Botamiti, on continue à chercher. Et ça n'a fait 10 ans. La team n'a pas encore fait 10 ans. Et quoi ça fait 10 ans. Après 10 ans, tu au monde à bandit. Comprends? Et qu'est-ce qui a fait que tu viennes à Luanda? Dans Luanda, il y a un personnel. Il y a un vie. Vous comprenez? Donc, tu y a mais Watazanakin. Yozana Oano Vanonanda Kotala no la team na Pembeni. Pourquoi ne pas évoluer na Pembeni à Wata? Tu préfères venir ici en Angola? Évoluer, Pembeni à Wata, évoluer, tu n'es pas musicien. Mais tous ceux qui sont là ne sont pas de musiciens. Mais non, c'est le quoi, bon, comment ça, tu n'es pas comme eux? Non, c'est mokonzi ya batu nyonso.
premier ministre général. Yo mokonzi ba Dadi Mola, mokonzi ba Dadi Mola, mokonzi quand on parle de la team, on parle de la personne d'héritier que le bakaba Dadi Mola. Kasi bato regarde, héritier Watanabe c'est le sommet de Nazoloba et puis il y a l'orchestre la team. Quand tu dis que ça mokonzi donc ça mokonzi ba Dadi Mola, ba Charlie Pakalingomba, ba oh ne so wana to ba kombote. Ba tout. Omoni lelo. Omoni lelo. Oui. Oponi vrai jour makasi. Pourtant monsieur héritier dans la temps qu'on expliquer binoté. Parce que yamba kaka, za muto yamba kaka, za lokwa pays. Obo yamba muto te yamba kaka. Aéroport et côte saka bat, ba frontière et côte saka bat. Donc tant que toujours le mambo héritier, il faut pas parler tant monsieur na ba. La monnaie rabel aux autres va bien tenir aider yo. Les gens, selon certaines sources, on m'a dit qu'héritier Watanabe bengano likola ki songi. Non, natikala oza songi mbala moko te, natikala oza bisenga senga te, natikala oza non, paix. On ne parle pas de bisenga senga. Si, yango na ki songi. Yango na lobelo, ki songi yaka na bisenga senga. Après songi bisenga senga. Natikala oza te. Je viens d'une bonne famille. Et lui-même le maître connaît que Arabio la place à Zali. Azosala oaye pour nga la créer banzela Arabiola cause la songi ne veut pas dire que tu viens pas d'une bonne famille qui songi na bienséance ce sont deux choses différentes tu comprends omoni na vie musicale biso women na musique biso lexi vie na musique ngana tinga resa zwanga boye j'avais je crois 17 ans 18 ans je pense wa bimisinga libanda tilelo via libanda na yebongo par rapport à héritier Watanabe ngazaka mwana mubabe viendeni okengita tele yo nani on viole benga na komona apata lo benga batutuna ba komona bon wa boya ko benga ke pesute le rythme da baby ça non ko baby sanga te ko former moni ko former ko esprit voilà alors on le esprit na ba trop français wana memio si on a kinoiserie voilà koti kinoiserie na moto koti esprit a tiepena bi tambola boy. Et puis na tambola na kangango bongo naza ba garçon mon boya mikeo ba tu ba lobela. Et Arabiola aujourd'hui comme tout le monde le sait d'ailleurs moi deux opéla entre Charlie Pakalingomba Sylvain BH oza manager héritier Watanabe le patron lui-même Nathalie Rubengwa le secrétaire donc bango mbale ba camarade héritier français quoi ba camarade héritier azulelo. En fait, quand tu vois ça, tu te dis quoi? Ba camarade héritier français, il y a lelo. Ndenge bato azolo. Oui. En fait, tant aux hommes moto on a le feu de torchon brûle entre eux. Ndenge bazolo ba camarade né il y a lelo. Par exemple, neti BH. Héritier kola na Basoko, na Ngalema. Oui. Akola na Basoko vers Lopio, hein? Ba BH wana bakola côté wana. Bakola na héritier. Ya bakola côté wana. Parce que lelo tamsu lelo na 2019 au bengi camarade na lelo ya français. Asa camarade na kala donc. Parce que ozana histoire te. Tu vois? Borobenga batu mombo ba camarade na bango ya lelo. Bato bazo sala bazo apporter ba implice na musala. Parce que héritier olinga yo mutozo ya na ocha désordre olinga bato bazo sala musala. Est-ce que bon bazo ça comme ça to bon bazo tsa ba camarade ezali wenge tindika tiakal. Bon en fait pour na ngai tant na mona vieux héritier zo ke liboso c'est que bazo sala musala. C'est que bazo sala musala. Ozo juger maram na bango ndenge nini moto ne zopela entre bango mibale na Charlie Pakalingomba. En fait Charlie. Parle-moi de Charlie Pakalingomba en amont. Ouais, comment tu peux le qualifier? Charlie Pakalingomba aza mwana mwa bandal et aza mwa ine aza mkolo na biso aza yaya nde tolobaka na Congo mais na mambo héritier eza tamsu ba mambo héritier ndenge azoka biso apesa so ba power on comprend ndenge pe alingaki a transformer a comme ça nyama moto on se comprend oui. Et tellement nyama rotika la nyama et voilà la réalité ya bon nyama yango azola lelo. Et quand tu vois les deux autres
BH na makambo nyonso, qui a raison, qui a tort? Ouais, je sais pas, mais s'il veut BH, azo ça là-bas rapport na c'est normal parce qu'il retient aussi le côté. Tchalu Rubin a de même, azo ça là-bas rapport nous au monde que orchestre zo beta chaque week-end. Ils ont créé des contacts, ils ont que la team est longwe et même drapeau dans ceux qui représentent en Afrique du Sud parce que moi ça n'a Kings Love à Outako Zala. Oui. À même qui des gens que c'est Togo mais malgré la bêta qui était mais tu vois que Bazouaki à s'en servir Kendaki ba Mataki donc ceux qui m'ont ça la musala na ceux qui ont la héritier ceux qui ont pire héritier faut raisonner. Raisonner après aussi liki net ko silika ya pakalingomba ndenge babengaka ye côté na bango pakalingomba parce que héritier atakala ko dimate kaza pakalingomba na biso yemo biso so boka e Charlie pakalingomba en fait on dit ki pakalingomba même tant to kola na collège même tant to zala na collège po biso bima na collège biso ba breveter collège ngapina na ba péter collège ngapina façonner des héritiers watanabe. Oui. Ce qui est là, je suis fier Yako dit ma vérité. Héritier tant on a façonné biso azaka na idée ta façonné paka. Parce que azaka na âge ya collège té. Aga déjà koko. Mo bangé déjà quoi. Ko na kati bana mike. Mo bangé déjà. En fait na bolamu na wana na bolingo na e atiraka e kazala. Omoni soki tobandi koloba ma mususu na ko bandi loba atilobi paka ayate pa na biso ke héritier azwaye abanda ko ya chez biso na tinel parce que tozalaki na collège tozali sous na village village ezaneti na tinel tosala mwa zala mo boye OK bato ba yara banwa bato ba fimaka to vanaka to mela ba bière village ezana tinel bon to ya banda suka na tinel mam na yebisa yebi anda suka na tinel ezaki na jour moko boye mbule beta ya shaka olataka nzambala mo ba musulman na mteso ezaka ramadan olataka nzambala mo ba musulman olataka lipapa mo nika ngo makasi etant to kotisaka o batutu po batutu ba pour hériter soit yebi auto côté nda kuna e artuna muto à côté donc muto à côté aux problème donc ezaki parmi ba ami na biso ou bando so la pour mutando qui peut azate mutando s'intéresser na ko so na ka po ki bandal tu vois ezaki tirabusa ke ba ki ba so ba blo na bango ba ndo mela ba bana jour pe ezaki ezwaki chance mbule beta bakoti batiki kota toilette na yebi ko yebi ndako apate bien c'était 2004 awana watova na pate si je salue tous les bandalungwa bana na bandal je vous salue andova na pate na yebi ke ba Jiro Kavunzu ba Trésor Ndombi ba Bodiko baza awa ba Peggy Dibinga ona biaza na Paris ba Isondongo mobali ba yebi. Donc à côté de jour on a tout tika écoute libanda mais maître supérieur à Kitaki a tuni mais muto no mona na zana muto no mona lokwa Shaka Zulu na zana c'était muto kotsa qui c'était maître eza vemo azarana na bisengo boye banini boye sambo tosi pour kirina ongeza sambo tosi bato libanda bato bakula libanda quoi bato bakula na voilà sambo tosi donc sans respect quoi si atuni et kiri sambo tosi et bongo botiki libanda pona nini aza mututi bokotse naka akati kokotse na kati wana hérité pa koti ezandeka nini to bimi toke on to kuti moni ko komona kaye a côté na système on a comment comprendre que va bien un maître héros boy héros va bien un maître boy héros va bien un supérieur boy en plus et comment on peut normal hein comment zala na ye ti lelo a comment lo ba na yoka ikalobi ke ye a commanda a gouvernant Charlie pakatika le gouverner mutute atika le gouverner mutute
mpaka lingomba mpaka ta fa bengi mutu mpaka ya Shaka Zulu soki na loba non ya lokuta zwa ba micro loba ngana zwa yo olata nzambala ya ba mulai musulman ya nabite jour habite so za Ramadan mais il y a quand même ça papa musulman si onika li papa makasi et le maître akamwa ngai mais otikoti kam po arotuna batutite atuna mukonzi ya batutu po afaso na batutu asola nanga abinga arabiola siko mutana za kuna nani OK ese nalinga kuna ba na ebiete mama masa na biso chera busa habite vena biso moko boye ya bandal ya bisengo ya kiri sans wata za un peu ma colérique mais jour ana silika tabi me boko tika mutu libanda wende ya kwetanga ke bandal kuna lobi wata tika ba tu libanda boko mais Rabiola dis-moi un peu dans l'émission moko ya Charlie Pakalingomba lobi que héritier azala complexé na bato français héritier azala complexé na bato français qui azala complexé sur mutu alobaka français quoi. Tu comprends? Sur la monnaie de l'obar français, héritier ça la complexé pour de l'obar français. Bah fils à papa. Ou même bateau bazanette yo belo. Oh justement, toi tu es mieux placé pour nous répondre en pose fils à papa. Pas fils à papa, bana wana e ba généraux, bana mikondi. So comme pas bien comme mukondi si héritier na complexe wana ça na complexe à ta français. Quand tu vois ça tu es à la télévision, tu vois dans ton téléphone portable Charlie Lekina nini moko lobin de gloire ndengwana. Charlie par il y a problème il y a maturité m'te ça là bon cause a complexe français comme héritier le bas français bien héritier kola pas il y a directeur il y a banque s'il vous plaît on dit papa ya ba iso ndongo wana iso bondongo wana ou ba benga héritier bondongo et pourquoi héritier zo bondongo pourquoi pour na maman kulutu na parce qu'il y a ndako la scolarisation na bando le ka na ba frère ya directeur bondongo avec directeur à l'époque na banque. Il ne faut pas aller koloba bilo comme on boye bito zomona ke la que oyebi no elo côté quand tu parles des choses il faut yebelo ni ozoloba héritier kola na ndako yebisanga ndako directeur à banque à époque à Mobutu oui imaginez ba mouvancier na yebiso héritier kola na ndako mo ezaki na habité rose na habité to yebani bien to yebani très bien Pakalingomba ndenge ba benga ka Pakalingomba avant olobelo ko faut kanisa non ba makambo ya sima net Pakalingomba yo to l'action nde balata ka jean nde balata ceinture Gucci nde balata chemise ozama kasi moni Pakalingomba ngai Pakalingomba locker franchement non rien à voiture na ngam sukola na Beverly au sukola aza locker. Mais la vie change, non? Il était comme ça, mais héritier, la vie change, oui. La vie change, oui. Tu vois? Tout a changé. C'est biso tozabwe. Biso to rappelle na bakanda. Tozana bakanda makasi. Et pas ni to lobate, to iba bolamu o héritier sala katina biso. To iba ba combien de fois héritier fungola ba porte héritier salio bolamu so combien na batonia français yo dalinga lolo ba vraiment le provenance à bata français ba français di ba ya bata français alors ba français ma casse on a bête le provenance à bata français ba tu mona on que ce moment na ga bata français ba bate ba dadi mola le so bata français ba tu bazo mona mukuse bata français wana o ya zolo ba na bata français bata français mbaya na carnet tala musique et comment la voix politique que ça j'étais ce que me mérité dans la relation Pakalingomba boya na nan bana bana sambotosi siko expliquer nga oyela nga sambotosi bozo me mérité na libulu au moment to vanda ka pena to raisonner to bino carnet fait cola pour moi ni banana ba français ba masana nga ba masana nga ba masaro ba galor pété ba ivikote ba fiche wanga ba ya na nyonso wana ba tonison ba da ba masana nga to ibani moko ba tu banda ko boye rien attends ba c'est non c'est mani guerre qui na wenge o va comprendre c'est nga bata français bata français te batu na yo
bato na omo pour préparer carnet. Non, ça. Pour préparer carnet, lelo. Mais parle-moi avec ton cœur. Vous assure que entre yo na Charlie Pakalingomba Moutali Bosso ezalaki yo. Moutali Bosso kozala ngate ngana da chef na ye. Yo za chef à Charlie Pakalingomba. Bon, OK, yo za chef à Charlie. Soki okoyamba. Entre Junior Kilabax que je salue, Junior Kilabax na Charlie Pakalingomba nani ali Bosso. En fait, Junior Kilabax aya normal. Pakalingomba aya comme réfugié. Comme réfugié, c'est-à-dire quoi? Vous comprenez? Ayana ko omoni mwana mo ya réfugié. Junior Kilabax c'est ça normal. Junior Kilabax c'est ça massamo boye na ndo za na déjà ba 2000. Excusez moi 2004. Ando za na ba Kaluji, na ba Gino. Hein? Oui. Et par après to kutana makile tutani ba on va dans la BCBG dans la winge. Tellement bana ville. Tokuta ngasko na koma okola ngapi na koma okola ngoma na kena komia cent pena na ngama amoya ya mbaba telefone funa tika funa yamba batu na kotsa batu yango na zo ba Kilabax na zo ba Dodi Shungu na zo que son nom repose un peu Charlie Mobutu. Oui. Na zo ba qui encore batu bele batu wana. Eh bon, tout jeune d'Afrique. Tout jeune d'Afrique, au Yanae, na collège Gogan ezalaka concert mon ya Wingé na Fikin parce que yazaï na Célio. Ya entraîné na Célio. OK. On va entraîner na Célio. Concert mon ya Fikin et Betaka et puis ba sona na Célio. Ta ba sona Célio to kotsaka na mutu quoi. C'est rien à payer. Et retient assez le Zaki, ok, aux zombies. Oui. Parce que tout jeune d'être en os là, parce que ça jeune frère, on a besoin de parler un peu dans la carte. Donc, si à partir, on a. Et puis voilà. Fimbo El Angolande Makambo. Mesdames et messieurs, nous avons besoin de partenaires. Tous les partenaires pour l'émission, tous les sponsors. Tous les locaux, on a Sala, na Poto, na Kinshasa, na Angola. Tous on a besoin de publicité. Tous on a besoin de Moutoumou, tout ça, logo na Inase. On a vraiment et ça la biso bien. Tous ça, genre Serge Kachila Nzamba Mibali, quand vous me voyez en bien en esca, vraiment, ça déjà partenaire na biso. Tous ça, Benoui le Gabonais. Tous ça, plus que Jeff. J'ai dit les têtes à Paolo dos Santos, guerrier. Hein? Bon retour, Paolo dos Santos, guerrier. Ah, merci vraiment pour Ibananga Kota qui vraiment vraiment. Voilà le millionnaire par excellence, Paolo dos Santos, guerrier. Ça déjà, mais bino peso qui boye ça la biso bien. Salon de beleza Lisa Queen, Ezali Kabelo solo pour la bassia solo vraiment. Tous on a biso, on a besoin perruque, on a besoin souke malonga pour la bassia malonga pour ta Chanel. Ce qu'il fait n'ingana boye vraiment tantine. Parce qu'il fait ça boye vraiment. Dis-moi un peu, le même Charlie Alobi qui a un héritier depuis 1999. Donc, en 99 déjà, il y a un héritier Watanabe. Toi, tu peux confirmer ça. Quand beaucoup de Saka la Tara Soutani, on a Pembe, on a peut-être sur Ramadan, ils ont 99. Charlie, on a eu un bangina meli. Charlie va bangina zomela, et ça allait bien, je crois. Charlie a un héritier en 99 na Ndoto. Andaki ko revendre ko zana héritier. Non, ça y est la présence mais autant beaucoup de ça wana na nini on ezaki na 99 on a 2004 OK 2004 déjà laquelle elle est passée parce que héritier beta laquelle elle est à betango à Kepoto. Oui. Aux on ça va 2003. Mais 2003. Si je me trompe pas 2003. Okay. Est-ce que vous avez un 99 héritier mais parce que 99 héritier n'azara pas Jibet. Ce qui est 99 azalaka tembe, on confirme ndenge yemo lobi ke mta comme héritier moto na tembe. Pour héritier ça n'aime ta tembe, héritier ça n'est normal. C'était faut ça moto na tembe. Il faut otira ba ferre ba fali libaya. Non, il faut ça mta tembe sans quoi mta pesa héritier courage, mta pesa héritier force. Sans héritier ngaza nera bon. Héritier bato ba. Ngaza nera vrai maman, c'est moi normal. Héritier bon, ce que héritier c'est un téti de naissance. Ata maman bango ata bayana moko
venanga pongo pour dire yani balela baroye biso ke héritier aza mutu makasi ya kobotama ya palin ya comme c'est héritier mutu makasi ndeni kimbe pesi mawa yo foza mutu na tembe kosila jamais biso akotisi esprit bunda ba guerre mususu boye dirigé par héritier ka héritier za na poto a diriger ka na téléphone ok pour ça les guerre ngeza réussi ou gagner un peu par Charlie Pakalingomba yate azala pété amonana pété donc yekuta yokate vous en comprenez wana suzunya soka ya Charlie ozoboya ngoka non nazolinga ko expliquer neti chaque mambo zoloba ta mususu olati veste na mawa héritier olati vie claire na mawa héritier oye okomo ko assassiner héritier tant que biso no ba guerre to kufite to lata ba tenir to za ba beret rouge to lata ba pété ya mabe to bunda bitumana so kutena héritier biso lui avec lui ya bunda ko lekaye aye biso Charlie Pakalingomba alala na héritier na mbetu mon côté ça prouve que ça n'a guéri té Charlie Pakalingomba mutapesi pena nina moto na tembe héritier a comme leader mais un seul garçon va no voyager na héritier sans qu'il leadership na déplacer na longo qui chasse na ke kuna na kezo mbongo héritier là na zongi na on a seul garçon o amona sasu pour na héritier nga na braza so meki famille présidentielle pour na héritier donc kolinga to ko zakenga kolinga to sala ba makamungo boy ngana la seul garçon qui bitume bandi boy na ba tuto tangi ba kombo ba star wana tangi ba kombo ba sa ba star c'est ba fali pupa na ba fait sérieusement bezaka qui baby ce gars ben connaît ka songo ngana ben connaît ka songo bino boza bino boza to ba ya baseball o mali bena ba vandi boy ba vandi biso ba territoire beta ba de chasse na ba blo baseball wala ba français wala bino non tamulaka 3 bozo ozali belé botamula cortège ba voiture héritier bazali belé ba beta ba bilo wana boya nango si na Rwanda ya robeta ba ba voiture on to uta na to ga na selika serona après to yoza Jaguar après on est to ko zo Mégane après boya ko zo Mégane kamba ba bitu kamino si zo kotamba to nota jamais tala na bozo ko bunda wana ba go mali héritier yemo de héritier yemo bazam to ba problème te na ko mona pina king sa télé na sopeli masanga na miso je te jure na ça et héritier ko bien ali ngate ba tune ba pola net ngabo bitumba tuna provoquer ngate na pola so c'est 1 million pesa 1 million on pola te alinga jamais na pola ti lelo alinga te na pola ah bon so bandinga ka ba so mwana no zo tumula da mutaliboma tanga osala obongo ko mekana ngate vraiment vous comprenez oui donc exacte que ce ou aux 8 ans mususu likanisi na yo ya kosala chemin na yo to intoxiqué ba po baza bana mike ba pecho baza bana mike ba pecho na nyonso ba baleki baza bana mike moi mike ko kosepe na bombo yibi okene boye ti okene kuno ke okolongole kecho tike makolongole ben je salue Rossi Dati depuis l'Hollande de la part de Francis Dibaya RD Service Brunel Kimfumu Kananji de la part Kassanji Brunel Kimfumu Kassanji de la part de Francis Dibaya service traiteur et boutique d'habillement dans Hollande. Voilà, service traiteur wana ya Hollande ya tantino na bien wana sala biloko wana ya bien wana vraiment boye belé vraiment venez nombreux na part ya Francis Dibaya Rossi Dati voilà Francis Dibaya linga mingi faut linga rebe mingi vraiment. Dis-moi un peu, tu comme il faut chuter, tu vois que nous lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Pour ça le monde là, s'il te plaît. T'as la caméra. Si on a ici au PC héritier ou t'en as des conseils. Par rapport à mes camarades français. Par rapport à mes camarades français. Si on a eu au PC conseil. Par rapport à qu'est-ce au PC conseil pour l'entourage naïe. Na baninga na français bazo détruire PC conseil pendant une minute Charlie Pakalingomba baninga na français na entourage ne bazo détruire je suis go PC rito wa PC rito conseil pour l'entourage na ine baninga na français bazo détruire wa mtamaele makasi donc na PC rito conseil pour na maloba ya chaque Zulu na ba camarade na français est-ce que c'est normal
Bon, on peut conseil pour l'entourage naïkas. Pour l'entourage naï. Si vous avez mal, l'entourage n'est pas bien, on peut conseil. Si pour l'entourage naï, l'homme lésé. On peut conseil. Si tu dois dire un mot à ton frère, héritier Watanabe, qu'est-ce que tu vas dire? Non, le baboué. Bon, pour nous, on peut ça mettre supérieur conseil. Au moins, nous avons bien un supérieur à la suprématie. Donc, il y a évidé à tout. C'est-à-dire un maître. Pour biso bien un maître supérieur en plus. Oui. C'est-à-dire l'écolo. Donc, si on peut se conseiller, c'est qu'à revoir les sous. Moi, conseil d'administration et à revoir sur l'orchestration bien, les musiciens aïe babanani bazana pour eza sous priorité quoi. Donc pour naïbi qu'à mettre déjà place à ça à derrière système pour bloquer à déboulonner pour na tala héritage déboulonner à déboulonner bon on en a pas si 2 semaines vous comprenez que héritage à mettre supérieur à déboulonner mon sur les canons dans les bons arabiola bah tout ba en orchestre botin orchestre vous allez bien bah tout va ça là pour la promotion il y a mouvement pour continuer comme ça là boye binde boliaka boye binde munamina zana bino botinga mai botika été donc et puis voilà. Est-ce que c'est vrai que héritier otana bakabaka libanda akabila bato libanda ba mona kakabara entourage na ebo suba akabara libanda mututu ya mbongo ba mona ke tamsu na banzela kabila libanda mais ezana ba oya kabila bona kati ngana sala ba mambo belé o mama na biso aza danger aya ofuta mbongo te héritier mtafuta mbongo na bila pe ya ba danger héritier mtafuta mbongo ta kabila ane pe batakati oh mais bon bato bana ba poto kasi banani o kabila ba tu sais comment ça o pe la na circuit bien te tuna bato o bazana circuit sonde pe la tuna bato bazana ba grâce be sonde et pe la. Sylvia Lenzo na Grèce, bonjour. Lasconi Mbunza aussi, bonjour à toi. Lasconi Mbunza. Donc, dans Kabila, on ne peut pas t'encader. Si, biso tu héritier Kabila biso. Biso tu héritier Kabila biso. Surtout nous, c'est de Kouata, et ceux qui héritier Kabaranae, Franck et Foila, et ceux qui héritier Kabaranae. La dernière question, c'est la suivante. Est-ce que toi aussi tu peux confirmer des bateaux qui retiennent un besoin ingrat? Et pas bateau babandina ye ndeti so de ba junior qui la bax ba minilatre ba zesute lelo pa kalingomba ke yo posa jalibanda zala sute. Est-ce que c'est vrai qu'héritier ça a moins gratitude pas bateau ba utina e musika? En fait la queen omoni mutunyo sazana ba kanaï tam susu les autres bazolo ba héritier za ingratitude na éviter kozala ingrat na éviter mais oyebi mutu mbongo so akomi na mbongo asosaka ba camarade na ba tambongo oui au mona boye akomi na ba massa ne ba banquier ba directeur mais ba massa na pe malgré biso to ba piaker ba zapeka ba massa na biso pour to za ba massa lokwa ba l'insikimono ba cadre net ba Daniel Massarona ba cadre ba za ba massa na biso mais ça na ba makamsu pe bo bando solo ngo tom su financièrement ngana na mama 300 400 op ça mais Daniel on a 400 oui vous comprenez donc ndé bazolo ba camarade né ba français ba nene kuna za par rapport à tamsu yo za na langue ke oza limité voilà c'est ça le problème tant peut te banda o izala to kola na collège bazaki pe ka limité ezaki problème avec ritsa kota placement kota kana gigine. Ok. Cela analyse, parce que Guigui kuna le français, bon, c'est comprendre un ministre, bon, c'est comprendre dire que bon, c'est comprendre un agneau. Ok. Vous comprenez? Donc envoyez les enfants à l'école, chers parents. La langue, elle est très importante. Moi, la soirée à place, mais au cas où s'exprimer bien et ça l'ira bien. Vous êtes en Europe, vous êtes en France, en Belgique, aux États-Unis. Papa Davina Télémine, en Italie ou en Afrique du Sud ou en Angola. Place aux Sozali, Maman Bunda, Papa Bunda, Banaba Kende Kelasi. Kelasi, Yango lobby ya mutu. Pour annuire la société, pour azala tenine comme oh, azala le raba sandra qui me parle d'ailleurs le français n'angola. T'as battu les arts cholate mais la commission pour le bara français. Zola c'est au Kenda classe. Bon classe c'est ça la mutu bientôt. Attends mamba bolingo mutu ozo namoa. Toza ko sala bolingo na mutu a Kenda classe. Vous comprenez aux arts à l'aise quoi. Avant ma tantine. Tout Kenda classe. Tout temps ça ban. Ah, vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre émission.
Je te remercie d'avoir donné les couleurs à cette émission d'aujourd'hui. Mais néanmoins, merci beaucoup. C'est trop. Vraiment. Lelo pour expliquer il y a chaque Zulu quoi. Donc ça le plaisir émission qui est liboso et puis vraiment merci. Ça c'est la collège Gogan. Il n'y a pas de souci, vas-y. Sernanga Lidi Mouteba à Paris, Yannick Vianga, Sylvain Bia, Louen Montero, Yves Ale, Laton, Mèche Manel, Kael Dominguez, Miguel Seven Star, Coca-Cola na mesana Bengayo, ingénieur Moubi Nash congolaise, na Bossanité les pacificateurs, Kings Lova, ami des millionnaires, Nazoli a pété. Kassongo Kabongo. Kabongo Kassongo. Ils n'ont pas voulu que l'enfant béni. Bon, comprendre pour ça na yo. Donc et puis voilà. Na pesi ba ya tout balinganga ya die dima Cédric Ouata, ya Pongo Pontia Peggy Dibinga. Na yemo le maître supérieur était Watana be na ba camarade na biso ba français. Na pesi bino mbote trop, na pesi la team. Et puis na koza ngata wa pesa bana na mbote. Yolanda Diamant Richie na Océane. Bonjour à vous, Héritier Watanabe. Bientôt, il sera à Kinshasa. Bon retour au pays, Héritier Watanabe. Sadi Kinzondi Sali Diego Milito. Na Paris, Sadi Kinzondi vraiment. Je salue tous les DJ de la ville, tous les DJ de la capitale de l'Angola. Je salue le DJ Stuga Polesha. Je salue le DJ HK. Je salue DJ Gloire Puissance. De la famille Zola. À la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur frère, beau-frère, grand frère, Ndalango, Dadi Ndalango, depuis le Maroc. Famille Zola, vraiment, mes condoléances les plus attristées. Bande connues au Maroc. Tous allons au Maroc pour nous biso. Famille déjà, ma grande soeur, Baouti Poto, ma grande soeur, Moussou Zana Luanda Longo déjà. Azoko ma Maroc, ma famille Zola, les familles, réalisateurs Nabiso, des Christ Nime. Oh, tu peux perdre grand frère Naï, des Christ, nous sommes de cœur avec toi, vraiment mes condoléances. Fifi Siwa aussi qui a perdu sa grande soeur, mes condoléances, Fifi Siwa. Donc voilà, néanmoins, je n'oublie pas de saluer Bananio soit Turquie, Istanbul, la Lingibino Mingi, Bernice Odiaker. Héritier Langa Pellati, Levis Kiteba, Garçon Lolendo, qui encore Gypsy Tamba, bonjour à vous, Agoyo Pitbull, bonjour, Blandine Agoyo aussi, Chico le fait tout life, mon ami personnel, mon pote, Barbie bientôt, aux autres, vraiment, Chico mode sur le marché, vraiment, publicité, la Lisa King responsable, quoi, la Queen de Makamba, Bagnos, équipe VIP, Bagnos, groupe VIP, Motenabino, les amis de Lisa Queen, Yvette Kalombo, je te salue où tu es. Armik Falay, Napesi Mbote, Bele Esikozali, Odilon Swana Mbote, Alvej la Pulga, Wata Mbote na yo, vraiment, Nzambe Nangai. Boka. Ouais, Napesi Mbote na bijou Selemani, si de le guide Manganga, Nakobo Sanate, frappe encore un autre Kalinga, petit frère à Palin, Igenzaou. Et puis, Nakobo Sanate, Weston Chivundu, Luanda t'appartient. Ya, l'éléphant. Héritier, voix marche congolaise, l'homme le plus chanté. Télé digitale, ma petite nana Bani, Takadia, la Barbine, Cristal Niaou, Kandi Aladimer, chef, Patrick Bolongo, Cédric Mazol, Serge Kalalawenge, Seda Balunda, directeur Diole. Héritier Kendolo, Lilouane, Ultimo Force. 26 ans à forme, mon vieux, depuis la Belgique. Je te salue, Trésor Loi, big salutations à toi, Xavier Lopez, Yegou Tozangarate, Papa Junior Amorine, Sele Manzombi, Paolo Tudilou, mon grand frère privé et personnel, Bazu Wapi, Baroleka Wapi, Panda Junior, Nzambe Nangai, Nani Lisusu, Davina Telemine, William Sango. Et pour clore cette émission, je salue Godé Kouzuela, le jeune patron. Azana Bissolelo, bonjour. Ciao. Alda.